Mbote na batali pe balanda réflexion. Ngana oti kayu na ye nazo répondre na mutuna au coach manager Maman Rebecca a posé kibiso. Avant na banda la réponse na pesi balandi pe batali ya réflexion mbote ebeli. Voilà. Pe mbote ya mutuye ezali na bossa munene na UK awa na Londres. Marcolino Daro McLeod mobali ya Clarisse Lopengi. Bamutu bazo simba Limer Kamboul pour le moment. Force plus force égale à force. Westfield, Stratford, E20 et Yokani. Otali couple. Black it. Limbisa peut-être bon mona kama flou pour na nenza climat ka yobika moment dato comme na ngo zada climat compliqué mais ba réalité ngo voilà ngana loba par rapport à mutuna coach conseil ni toko pesa mutuna zaki ke conseil ni toko pesa na mwasi o famille mobali e boyi famille nyonso surtout ba africain ezana ba problème nango avant ko kota libala boluka boyeba baboya libala kana loengete faut réseau ezala mais kobosa te biso africain ezana basi miso babalisa bango na butu eza pe na mibali miso babalisa bango na butu yango zo mona famille zo banoko bala te bayebi réseau pona ni bazo banoko bala te alors luka oyeba ngana lo bana mwasi ba alela te yepe mbala imposer te kona ko bala ona nko ngamoka libala eza biso lukuta luvuno lo bamfungu tsako bokende bosangana boyeba bazobo ya pona nini raison nini pona libala atata kutozala kabiso mbale mais famille pe a contribuer kana kati ya on a pesa exemple déjà que kokoza na bomengo ebele momuno nga sommer na ngazala ka obeso père na nga sona za pana famille oui ba partager ba mona pena gloire na ngai ezala pona tozana besoin famille ngana famille ezana problème mobala zo mwasi na ye abengisa famille na ye ba les deux familles kutana ba pesa ba raison na ba pona réseau fo ezala pona boboya libala merci na oki mambango mali banida ko betanga na misapine na simbi téléphone coach manager maman merci batal pe wala na réflexion to pesi bino pe merci. Service traiteur. Service traiteur. Nos services, vos services. Mariage, anniversaire, baptême, chez vous, chez nous, partout, avec Service traiteur. Sur place, et bien sûr, emporter et pourquoi pas, nous sommes là pour vous. Notre numéro 06 14 49 23 11. Encore 06 14 49 23 11 France. Route de Vaucelas 91 580. Avec nous, Service traiteur, super cool, super chic. À manger, à boire, à grignoter. Chez nous, bien sûr, soyez là, bienvenue chez nous. Bon appétit et à tout à l'heure.